immédiat. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, voilà l'émission Dépêche, actualité à temps réel. Na système kaka ya Buka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. Dépêche sera toujours présenté na ngamoko Michon Noka aspect spirituel, Bopeto, Nanzoto Pe na Molimo. Dépêche ele kaka na chaîne na bino ya YouTube, As TV Media. Pe ele kaka na Congo Web Télévision chaque mardi na 20h et puis rediffusion mercredi na 12h. Dépêche lelo boyebi système tosala ka écho de la guerre ya Est. Lokola bitumbezo le kalamboka na biso na Est, topesa ba information ya makambo nini oyo ezali koleka na Est ya mboka na biso. Alors solo lo s'abonner na chaîne na biso ya YouTube te, s'abonner na chaîne na biso ya YouTube, partager émission ekozala penza malamu mingi. Na dépêche lelo to kofungola basango na biso boyebi que président Félix Tshisekedi a outi ko changer armée, a changer penza armée makasi chef d'état-major ya sika aye Chiwewe ake conseiller spécial na présidence et puis général Chiko a commis commandé à première zone ya défense changement penza et salami ebele bandaiwene bayena force terrestre. Donc, changement penza et salami makasi na commandement ya armée na biso. Et donc, on rebête à cette époque que zali que boyeba que Chiko akiti. Parce que Chiko azalaki 4e personnalité na FARDC. Et zalaki Chiwewe na badjwe na emi bale après Chiko. Alors, kolongwa Chiko alongwe awa 4e personnalité ya armée a commis la première zone de défense et la que Chiko akiti. Chiwewe accueilli conseiller spécial na présidence et la que Amati. Amati a commis na Ramoko na premier ministre parce que conseiller spécial en matière ya armée na mboka na biso aza Ramoko na premier ministre. Ramoko na ministre était mais na premier ministre. Alors, et là, quand on que Chiwewe va tenir conseil spécial na présidence, mais Chiwewe a sali penza et l'autre côté na ba guerre a récupéré bamboka te conseil nini oyo ye a kopé sa président Félix Tshisekedi. Yango to reçoit moko ya biso po na As TV Media tozaka na ba correspondant, tozana correspondant na biso en matière politique. Oyo azali expert en politique to benga Dona Kanda toko yamba epe a ne mission kalate pa kolobela makambu ya corridor ya lobito et puis échec ya négociation ya Angola ya Luanda et puis tozana ba correspondant na biso en matière militaire o to bengi Fabien Giningu na ope toko zwa lelo na mboka Angola toko meka ko tuna mituna selon changement oyo et salami na armée azali correspondant na biso toko zwa na suka ya émission oyo avant nous na kota na mozindo masolo boyebi ke FARDC mikolo oyo abotoli bamboka ebele yango na kolinga tolanda sommaire nanu ya makambo nini ezali koleka na Est Congo après toko zonga tozwa correspondant na biso en direct Angola tolanda sommaire ya écho de la guerre na Est ya mboka. Na dépêche lelo bokomona plus de 10 camions et accompagnés par militaires ya FARDC, ba militaires bazali déployés na Lualaba pe na Katanga. En tout cas bato baza komituna donc armée mobimba délégation makasi ya forces armées na Katanga pe na Lualaba ezo poser bato ba question likambo nini ezali kuna toyebi te lokola kota Katanga ba John Numbi ba Kabila baza ba kote kuna est-ce que gouvernement ayoki mo fuite d'information moko yangwana a déployer donc bataillon na ba bataillon na Katanga. Boyebi que force de l'ombre o eza ko tungisa mboka na biso force de l'ombre o eza ko tungisa mboka na biso ba M23 ba RDF rwandais. En tout cas peuple congolais aza déterminé pour na ko défendre mabele na ye quel que soit le prix baza prêt ba ko défendre mabele na bango bakotikala kozonga sima mukolo moko te. Na moment oyo toza kosala information toza kopesa ennemi ya Congo o babengi ba RDF armée rwandaise
na ba UPDF na ba M23 baza na difficulté mikolo yo to comprendre te moto na moto bazali kozwa toza koyeba te na moment oyo FARDC attaqué bango na axe ya Kanyambi Mabambasa na Alimbongo babotoli ba effet militaire ebele wazalendo na FARDC ba récupérer ba effet militaire ebele na bakangi pe ba prisonnier de guerre alors pour na code international ba wazalendo na ba FARDC bazali kopesa ba rebelle ya M23 RDF na UPDF oyo ba abandonné ba collègue na bango bazali kopesa bango traitement ya premier soin. Ok, bokolanda pe lisusu na village ya Kanyambi wana ezali bastion ya ba M23 na ba RDF na territoire ya Lubero ba FARDC na ba wazalendo ba récupérer yango bastion ya Kanyambi oyo ezali penza base ya ba M23 ezali récupérer na maboko ya ba FARDC selon ba pepe bazala kuna bamoni ba rebelle ya M23 ba RDF ba continuer lisusu kolancer ba attaque na position ya armée na village wana ntango babotoli ba rebelle bazolancer lisusu ba attaque mpona neti kosala contre-attaque mpona korécupérer. Donc tellement pression ya masasi ayaki makasi ya FARDC ba rebelle bazwi lisusu temps même ya korécupérer ba effet militaire na bango te même biloko kolia na bango bakimi na asi bokoyokango na vidéo. Après kaka kozala nommé na président Félix le général général Bino Mandefu na ba troupe na ye bakiti penza na terrain aza na front na terrain penza donc ebeba ibonga tokowa mpona ekolo bokolanda ngo en tout cas tosepeli biso tolingi nde boye tomoyo kaka baekoya boye soki toyoki mpe bunagana masisi eza récupéré ekozala jour wana feti tokoki kopesa président Félix même troisième mandat soko récupéré bunagana mboka nyonso ezali free wana tokodute na yo te ochange constitution mais ntango nano récupéré te yango toza kotelemela changement ya constitution. Bokosala te bamilisi ya Codeco kuna na Ituri bamilisi wana baza koeseme insécurité na peuple insupportable insécurité. Alors toyebi te toza kosenga na armée il faut ko neutraliser bamilisi wana ya Ituri ekozala mpenza malamu mingi bamilisi ya Codeco kuna na Ituri bokolanda bango me baza koseme terreur na Ituri. Bokolanda na dépêche lelo na route nationale numéro 5 na nzela oyo eza komema ville ya Bukavu na Uvira Fizi côté ya lac Tanganyika basoda na biso ya FARDC bauti kobika na liwa tellement nzela ezali mabe basoda ya FARDC bauti kobika na liwa tokumisi kaka nzambe malgré accident salami soda ya FARDC moko akufi te. Na moment tokoloba boye FARDC appuyé na bawazalendo bauti korécupérer Lubero, Kanyambi na Mambasa. Plus de 770 RDF soda bakufi na Mambasa. Bokolanda ngo na dépêche ya lelo. Na dépêche ya lelo bokolanda lisusu ba hélicoptère ya FARDC ezali kosala ba action tomoni ba suko ezongi ezali penda kosala ba action kuna makasi ko bombarder yango esali ke récupération ya bamboka wana nyonso me esprit eza kaka na bunagana na masisi bravo ya FARDC na beteli bino maboko longonya na mosala oyo bozali kosala kuna. Kasi boyebaka te basoda bazwi décision basoda na front bazwi décision balobi ke bango bakoyoka lisusu cesse le fait te ezala président Félix ezala Sadek ezala commandant ya FARDC bango bazokufa na front bazobunda mpona ekolo basoda bazwi décision bakoyoka lisusu cesse le fait te soki balobi na bango cesse le fait bango bakobunda ti bakufa bakoyoka lisusu cesse le fait ya Congo te voire même soda na ngai oyo nayambaka awa correspondant na ngai Fabien Ndiningu alobelaki yango na kotiela bino mpe estre alobaki ke cesse le fait ezali bien te basoda bayoka te tosepeli basoda bayoki mbele ya Fabien Ndiningu bakoyoka lisusu cesse le fait te bazali wana mpona kolibere mboka. Comment
bazo sala bakora Luanda yoza politicien te mais na tuni bakora Luanda soki balobi na FARDC cesser le feu FARDC atiki kobeta mandoki a obeta te mais tant FARDC kotika ba M23 bango bakoyoka bango cesser le feu ça tous les deux côtés FARDC atiki mais ba M23 bazo continuer pourquoi biso tozo ça mais là na attaquer na soutenu respect c'est le faut ça commandant de tomber ça bango qui n'a passé mais où tu na Kinshasa que bon ça cesser le feu non celui qui ça le bilo quoi que non cesser le feu alors ceux qui M23 respecté alors biso plutôt respectant parce que tu continues à ou m'habituer alors tu sous la mort tout là. Bonjour, Papa Flodel, Lutonto en direct Angola, bonjour. Ouais, bonjour, Boni. Ah, très bien, Papa Flodel, bonne santé, bonne vie en Angola. Ouais, ça va, tout va bien. Merci, Ming, Papa Flodel, tos yeux, attaque correspondant à Bisso, attaque expert en matière, ya basoda, expert militaire. Tolgito, tout na moi, attaque 3 questions, na makameza pour les kanambo kanabiso, na makameta armée. Premièrement, président Félix Tshisekedi a dit que ça le changement, il y a armée, na FARDC, Chiwewe alongwe commandant, chef il y a état-major, batindi conseiller spécial. Bon, changement ça la mingi pendant na armée makasi, pour na yoko yoka changement na attaque expert militaire au Kolobanini. Bon, selon l'expertise de Zanambo, c'est normal. Président est garant de la nation. Il y a des patrons, il y a des soldats, patron, il y a Moka. Il y a un droit pour décider. Il y a un monnaie, il y a un maté. Il y a un droit pour remanier. Pour bateau, il y a l'ongo, il y a un Tchakiba. Donc, il y a un monopole, il y a un changement. N'importe quand, Natanyo Soya Ligi. Donc, c'est ça. Azana, comme ça, le changement, Natanyo Soya Ligi. Mais la solo là qui n'a moutumo, Azana soldat, Azana Congo, Azana militaire. Alors, il y a un moment de guerre, et c'est impossible. Il fallait pas présenter ça, le changement, parce que, Chiwewe, Chiko, Bangonde, éviter remplacement, remplacer partout, et perturber moi, tactique, il y a ma cambretali, bitumba, kuna na est. Est-ce que, Soda a expliqué, Azana raison, Azana tort, ko PCP, moi, n'a pas raison, to, moi, n'a pas tort, pour yo, Soda a expliqué, alobi, bon, pour nous, kozongo, ndengeni. Les soldats, Azana tort. Avant Christian Dalawana, avant Tiwewa Zalawana, guerre est là déjà. Donc cela veut dire que les généraux ne sont pas les cas déjà à l'attaque de chef MG. C'est là que va porter une expertise dans le barreau. Tiwewa peut aller apporter une expertise dans le. Cela veut dire qu'on peut pas aller, n'a pas porté expertise dans le. Donc c'est ça. Et qu'on perturbe tactique ou est-ce qui déjà en place ici? On a attaqué par M23. Bango bazala na Kinshasa ba kena okunda te ba commanda kaka bazela ba pe rapport ça veut dire en réalité il y a guerre ça sur le terrain za bato bazala kati ya guerre bango nde bazo vivre la réalité et ça mutu a Kinshasa te tu veux azofana na bilone na état général à Kinshasa azoze la rapport basoda kuna suku na guerre soki masasi zate soki bazo liate soki ba mutu simbate ba benga ka te Kinshasa il y a des fois pe ba pelle mutu comment arrêter ça la négliger conséquence ya ngo to zomo donc ça veut dire oh ya yi apporter l'expertise na c'est ça. Merci, Ming Batini. Tu vois, conseil militaire, à quel conseil militaire il y a chef de l'État, président Félix Tshisekedi, la présidence. Mais, tout ça qu'on s'inquiétait, tu vois, à récupérer ta moque à mon côté, tout le monde y place à gagner guerre, mais, si vous avez aucun conseil, pas faire ça conseil nini. Attaque expert militaire, et que sur ma président, na conseil, parce que si le terrain, tu vois, a échoué. Bon. Et le président a évi qui n'a pas eu beaucoup. Sauf qu'à mon avis, pour toi, vous allez permettre de faire conseiller si tu veux, je n'ai pas de naïmo. Le hasard libre, il y a pour ça la choix. Sauf qu'il peut à mon avis, tu veux, à tout foutre, le conseiller, à capable de changer au Yali. Le but, c'est que il a proposé que tu as mon tout, ou hasard libre, à un bateau, à y choquer, à y éviter à mon bateau, à carlapé, basali. Par contre, mon expertise, pour naïmo, mais il y a mon tu veux, et bébé, il naïmo. Hasard libre, il y a du total, et là, ce qui a mon bateau, à carlapé, basali, après qu'on soit payé. Je la salle à Calvas après ma première mais a préféré d'ailleurs bon. Moi, tout le bas la place n'a pas total et la bande va évoluer. Merci, mais total la bande va évoluer, mais attaque expert militaire, hein? Attaque expert militaire, c'est que le président, ça, a un sentiment, n'a tout, n'a pas enjeu, ça, c'est un mot que ça, c'est un que le président, il faut à l'autre bien en anglais, focus. Focus que, Moutou, il faut à la place où il a mérité, Moutou à la place à mérité, ou bien,
président azosala ngo na sentiment to azosala ngo penza selon prérogative en tant que président de la République, en tant que garant de la nation, en tant que commandant suprême de la force armée. Bon, le problème qui est là, et bon, dans le collège, il y a pas conseil, il y a des soldats au Yakala, et vous allez bien. Vous allez au collège, beaucoup de anciens officiers à Kala, ou des spécialistes, au monde des Alaka. Le président, grâce à l'appel des chefs d'état-major général, va nous créer des soldats au Yakala, ou des armées bien. Il y a une expertise dans Bango. Après ça, la réunion dans Bango, à partir de là, après qu'on décide, où il y a dans la PB Ninaï, Mingue Zarabo. Donc, ok, au Bengue en général, ça les la maille, dans un approche, on a un officier, où il y a un spécialiste, des instructeurs, où il y a Kalana, où il y a Zika, où il y a une expérience armée. Il y a des armées, des batailles, il y a cours par-ci, par-là. En coup, on a un président, à ça, les réunions dans Bango, à partir de là, on a décidé, que il y a des réunions dans officier, il y a des armées bien, donc ça veut dire, moi, collège, bien sûr, autant, autant, la PB c'est ça. Merci mingi ok, merci. On a Facebook, on a plus de 200 abonnés, 200 000 abonnés na page na biso sur Facebook, 70 000 abonnés na YouTube. Na posta qui question moko na YouTube na biso na bi, est-ce que na Congo lelo toza na ba thème na ba ben na armée ya lelo on attend à Mobutu bazalaki, mais est-ce que na tango lelo attaque expert, est-ce que toza na ba thème na ba ben on me capable ko expliquer biso thème ezani ni bem ezani nga na yebi menalingi yo expliquer pe ba bazolanda yo. Bon, en dunia oya kala nyoso bakufadi biso ba rien exilé biso bazana Kinshasa tilelo. Cela veut dire l'état-major général atana ba référence ya batutu bazana ba diplôme wana. Thème ezani za technicien d'état-major. Bem ezani za breveté d'état-major. L'état-major général atana expertise ya bato yo bazana ba diplôme wana. Dans l'expertise, on a dit que le colonel Kingani, a diplôme, on a tellement mon apôtre. C'est ça. La réalité, que j'en ai parti à Kinshasa, à partir de major, dans la suite, il y a pas du tout. Question, est-ce que l'armée a l'élo? Batem peut bazali, babem peut bali, na armée a faire de ça l'élo. Oh, il y a Kabila Tikel Félix, c'est quel Félix, c'est sans continuité. Est-ce que batem n'a babem bali? Te bazali ba oya kala musu bazali bazana ba diplôme bazali musu bazali bazana fonction musu bazana ba fonction moko bazana ba musu bazo se retrouver musu bazo se retrouver mais ba oya kala bazali mais baza sous ebele te quoi o bazala bazala diplôme oya kala ko banda o sila on na libanda c'est ne ko ke libanda pour nos diplôme wa bozongo mais bazali na o bazu ya mobeta kwa ya Kabila bazali quelques-uns bazana ba diplôme. Merci mille quelques-uns bazana ba diplôme wana tokozo pena musika tena ngina lo bakaka. Pourquoi président Félix asala na moment toza na moment moko crucial. Kagame aza ko humilier biso. Il fallait pas kutana président Félix ayeti azo kota ba soda rwandais baza ko kota. Question nangeza pour répondre na suki sana ona question motuna suka. Question nangeza pourquoi président Félix ayebi bien makambo ya armée avant papa na travailler na Mobutu, pourquoi président Félix asaka ba appel na ba FARDC o bazana libanda ya mboka te partout te o ba vandi oyo Congo chambongo o bazo ba formation, pourquoi zo sala appel na bango te ata bako zo ba fonction te mais ndengo lobaki ne bandel ba ya comme ba conseiller, pourquoi président Félix na moment oyo aza ko sala ba appel na ba ex phase te. Mais le problème qui est là, on va s'approcher la présidence, on va proposer une idée. Et tu veux, on va proposer une militaire, on va proposer, le président va proposer à ah, n'est-ce pas tout ça, attends la Kinshasa, il est soldé à Kalabazali. Vous pouvez pas faire retraite, officier à Kala. Vous pouvez pas faire retraite. Parce que la Kinshasa, vous pouvez pas faire exil la photo. Donc, on va proposer mon conti, mon conti. Dès que vous avez tout ça, on va faire la retraite. Donc, on s'appelle là-bas. Vous pouvez pas appeler les lots, vous actif dans l'armée. Contenir à l'île, vous appelle là-bas. Vous allez une réunion. À partir de la réunion, vous va trouver ma stratégie. Donc, c'est ça. Attendez, pour la conseil militaire, l'état-major général, le président vous proposer, ah, là, on a spécialiste de l'armée. L'état-major général, dans la liste là-bas. Après ça, l'appel là-bas, on va s'en là, on va salir les lots. On va salir les réunions pour retrouver ma stratégie. Donc, c'est ça. Merci, Ming. Merci, Ming. En tout cas, soyez qui parce que, à l'occurrence, na otanga moko onga na yebi,
atikane armée depuis même na Kabila travaillé depuis que Mobutu akwea akoma na professeur na université professeur ya droit babenge na kombo ya général Mosala depuis Abdel azo pouvoir ye azarane akoma na professeur na université ya droit bakoyi pe kosala appel na ye parce que général Mosala pe abunda bitumba ebele mais nangina tuno question kaka ya suka na uti kotala FARDC mikolo a récupéré bamboka ebele ba récupérer pendant bamboka ba récupérer Lubero mais na yoki ba soda na front balobi bango bakoyoka lisusu cesser le fait po cesser le fait mutesali ke M23 botola bango bamboka bango balobi bakoyoka lisusu cesser le fait moko te bako attaquer sikoyo soki président lobi cesser le fait to commandement lobi cesser le fait mais ba soda babi bakosala cesser le fait te pona yo oza d'accord na ba militaire wana baza na front to oza d'accord na bango te eza motuna suka soki babe kotosa mibeko mitindo ya mokonzi babuki mibeko donc naza d'accord te osoda asalaka sur ordre armée ezali c'est la mère ezali discipline oyo moto asefa tosa la discipline la mère des armées balobaka la discipline est la mère des armées soki okembu bitumba mokonzi mokatindi bino soki mokonzi abi botelema wana oza na droit kotelema soki président lobi ke cese le fait salemi ostope na baposition kozali foko tosa so bino bokontinue masasi esili bino kuna elemi abeti bino abomi bino okepete mais soki botelemi wana ozotela décision ya mokonzi po mokonzi moto apesi ordre wana donc c'est ça mais mokonzi apesi ordre mais nde toomona na guerre ntango balobaki bacor esalami babi bacese le fait batie zone tampon okomona M23 FARDC azoatake te mais M23 azotosa cese le fait te M23 azobunda azobotola bamboka FARDC akomi kosala repli yango basoda basiliki babike bango lokwa baavance bakozoma esu nsima te siko bon attaque expert militaire na conseil nini okopesa ezala na armée na biso eza motuna suka po tosukisa no wana na likambo oyo ya cesse le fait oyo ezopesa confusion babotola biso bamboka ordre ya cesse le fait utaka Kinshasa sabe Kinshasa ebengaka zone de défense ebengi zone de défense position eza provision na barebelle todégocie mpe tozali boye tosali boye soki barebelle bazokutana na miskali ntango ya cesse le fait ezopesama na Kinshasa kuna bone botelema rebelle avancé cela veut dire armée na biso moko bakonzi bazotrahir basoda na biso po bino boyebi cesse le fait alendenge aprofite abeti basoda na biso ça veut dire trahison dapa na biso moko merci oyo cesse le fait salami na compte ya politique cela veut dire rebelle mpe fasala cesse le fait atema na zone tampon na ye biso mpe totami na direme na zone tampon na biso so biso torespecte rebelle ya respecte te cela veut dire quoi donc négociation ezosalema malamu te ya conséquence yango wana merci mingi ndeko Flotin Lutonto expert militaire na biso ya As TV Media en direct Angola soki oza na liloba moko oyo natuni oyo tolingi oloba okoki koloba soki mpe ezali te toclotire jusqu'à présent namoni ça va nde togoli c'est bon nasuki wana en tout cas nzambe abatela o soki makambo ya armée ezali tokobanda kobenga yo kolemba te kofungola biso porte ekozala mpenza malamu mingi babai merci pas de quoi merci mingi nde toyebisaka bino As TV Media ezali monde entier ntango toyebisaka bino As TV eza monde entier problème na biso ezaka ke congolais alingi faire egola abetaki na Fikine alie Fally Ipupa abetaki yu arena alie faire egola banile concert a Fally Ipupa waze basali mpiaka nani boye asali boye soki tozalaki na bapolémique wana awa na As TV Media mais tosalaka ba 100 000 ba 200 000 views mais na makambo mboka congolais s'intéressaka mpenza makambo mboka te parce que awa na As TV ezali chaîne organisée nous sommes bien organisés na As TV Media As TV la chaîne incontournable au Kalaté tozosonga na TNT na Canal Plus As TV tozana ba expert militaire en Angleterre tozana Fabien Giningu na Angola tozana Papa Flodin na Angola tozana ba Belgique ba expert militaire ba Ali partout na monde tozana ba expert militaire tozana pe na ba expert politique lokola Dona Kanda diplomate en formation tokoyambe Kalaté pona corridor ya lobito alors bolandaka As TV tango na komi écho de la guerre ya est bolandaka parce que awa tozwaka ba expert militaire tosalaka pe émission ya boxe oyo tozalaka pe na ba expert ya boxe oyo mpe balobelaka ntango ezalaka na makambo ya boxe mpo nasalaka des émissions
nasalaka émission dépêche actualité à temps réel puis nasalaka Chaotech émission ya masano ya box nasi bolandi expert militaire na biso en direct Angola azali mutu oyo a travaillé trop na armée na biso na phase et puis na FARDC mais azalelo na Angola. Alors tokolanda sommaire na biso makambo nini eza koleka na este ya mboka na biso tokolanda sommaire pe tokolanda bitumba ndenge FARDC aza ko progresser video lelo eza dédié kaka na FARDC tokotia penza biloko ba M23 te po toza na information penza ya ba M23 te mais tokotia kaka information moko bon information ya M23 wana ya Bertrand Bisimou eza na YouTube na biso soko lingi olanda Bertrand Bisimou ndenge alobeli gouvernement ya Congo gouvernement Kinshasa eza na YouTube na biso kota na YouTube na biso okomona Bertrand Bisimou abimisi ba vérité nyonso mais lelo eza dédié na FARDC pour FARDC yango kode kona ora largo chichia largo tombé On a perdu. C'est la force armée de la Oui, c'est ça. Vous parlez de la force aérienne, c'est ça. Wow. Bomae! Bomelangaye! Bomae! 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 Boma bango! On vous a dit, c'est ça. Ah, c'est la force. On vous a dit, c'est la réalité. Ouais, ouais. Oui, oui, on vous a dit, c'est ça là. Ce que vous cherchez depuis longtemps. C'est pas de nos fautes, c'est aller demander à... Ouais, ouais.
Yote bien fo spécial, balinete, banini, badashwane. Ile arme ile dashwane ile foto ende itafuta kule chini. Tutarudia tena tutakuta tena bamoro wengine pale. Bamoro zalisi. Bamoro tutakuta tena. Mimi nakwambia tutakuta bamoro pale. Mvalishe nguo bien. Chunga nionyeshe jinsi bwana mvalishe nguo. Unatunza tena pale? Mutunze bien. Alishapona papa. Unapona. DIH inatoblige comme traiter, il faut comme traiter. Il faut comme traiter. Wezi kumunini. Penda nikone kwanja hapa. Ndio nasema tu ninakuona tu hapa. Huyu Mungu akubariki. Bila kunganga hapo. Mimi namuona. Ndio mimi nakuona beti ya tunga niko na espoir. Unamuona? Baba leo niko na elema. Buka senjua ndio wake. Makaski ingine napashika kwa basoda muzilete. Muzilete. Leta ile kaski kwa basoda. Muzilete. Hii arme dashwane enjoy wanatumiza enjoy. Hii enjoy kama watu wanapita mbio enjoy dashwane hii. Ndio dashwane naisha wapi? Ndio ile bako kama sasa mbao. Baza kula ayakombe. Bangomba na sepe ngani wadona. Ati hapa manani kisha anani. Wewe unakutaba pembe. Yewa. Chene. Yakana sheni. Yakana sheni mbangu. Ejati wa sheni. Akasante mzana ngote. Sheni za mishatu. Sasa chitikari simasikizana mimi. Haona chana. Kama kama telefoni. Vamos a la munición. Lo que todo el mundo dice,
ande sika mutu belinge zinda na mai wana mutu keza fo mutu kana biso elinge zinda na mai kino boyebe ata mutu kwa teme opine eza na mabele te eza nene espace oyo eza na espace kasi mpona koprofite boye ayibela botala kote tokio kota ata bino moko boye te vraiment mon cher boye te gouvernement eza makambo boye vraiment tandenge awa makambo elingi esala ntango na mokongo ndeko na ngai nga mpe place oyo boye naza vraiment appliqué eza na kati ya kozwazwa babimisa munition na matika hapa tunazama hapa kabisa pale Mungu na tuko tutapigana kwa tuko kama ni munition kala jenga hapo koto leur position, c'est où? Ici, tout à l'heure ici, oui. Il n'y a aucun élément volontaire du département qui dépend du peuple qui est ici. Ils sont derrière. Ils sont derrière. Mais quand j'étais à Limbongo, oui. Ils étaient avec moi à Limbongo. Et ils étaient avec moi à Isangia. Et ils étaient avec moi même à Matembe. Ils venaient avec mes éléments, ils étaient partis même mener un coup de main là où on est venu récupérer le matin. Mais ce sont eux. Même avant ces histoires-ci, ils ont fait un sabotage. Si c'était qu'ils avaient même des histoires professionnelles comme un pyrotechnique, ils allaient faire sauter les chars. Ils sont partis jusqu'à l'antenne là de Cassé. Mais après ils sont venus, ils nous ont dit non, on a vu les chars, on a tué 4 gardes qui étaient là. Et à ce moment-là, tout le monde était éveillé. En disant que comme ils sont partis là, automatiquement on doit avoir une attaque. Ouais. Ils collaborent avec nous, nous les contrôlons. Oui. Ce qu'on nous donne et aussi leur donne. Merci beaucoup. Avec cette question-ci de cesser les faits, comme ils n'ont pas respecté ça, et nous aussi nous pouvons plus respecter. Moi je suis sous-informé qu'il y a un cessez les faits. Il n'y a aucun militaire qui va accepter. Hein. Il n'y a aucun militaire. Il n'y aura pas un militaire qui va accepter. Parce que même quand ils étaient là, les militaires étaient fatigués. Nos militaires entraient jour. Merci mingi ba nyonso balandi émission na biso Eko ya guerre ya Est ya Congo. En tout cas, esali plaisir tozaki na correspondant na biso en direct Angola. Bon partager émission, bon aimer émission ba nyonso balingaka dépêche actualité à temps réel na système kaka ya buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Dépêche ezaka toujours présenté na ngamoko mission noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo bo partager na bo sanité ko pesa papi nimi bambote na yango papi nimi losako na yango yo na bo sanité pe ko pesa Alex Mobutu akomi sponsor ya émission oyo bo pe balingi ba accompagner Alex Mobutu bo ko benga biso ekozala penza malamu mingi na bo sanité petit papa na Orléans petit à Nyarkose na pesio bambote esiko zali Veselio vient na Selio papa Selio na Paris a soutenir kangai makasi na utaki Paris tokutanaki na ye tokutanaki na gare du Nord missiono ka tour du monde papa Selio bambote ya mwana na bosanité père Kofi yayo bambote ya mwana merci mingi na maître Baina Judoka international oyo azali pe conseil na ngai na makambo etali pe média
tant on a ça une mission ayaka opesa nga conseil mission boete maître baina tika ngati ya koma lokola famille na ko mbape maître baina lobby lendi parce que alingi alobe la communauté ya Grande-Bretagne pourquoi batu baza ko kufa ebele na mboka Angleterre tokoka maître baina judoka international ezaki abino mission noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo bo s'abonner na chaîne na bino epesa bino ba information ya guerre à temps réel soko koti na playlist romona écho de la guerre ya Est kuna tolobela kaka makambo ya guerre ya Est pona lelo ngala bino tosuki awa bye bye. Congo Congo Baseleki Congo Congo Baseleki Peuple azali kolela Baseleki likola ba politicien ya moyibi Baseleki likola ba politicien ya kanyaka Baseleki likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka banzela ezate dele sage mai ya mikoba peuple azali kolela Baseleki. Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.